Matundoro sakomboka bino bandeko balandi wa biso baso na kati ya TV Lolaka ya Mbuluzi Kimbangu. Nkembo kati na mabota na bino. Ya solo te esiku ezali kati na biso ya komona ke ya solo Nzambe azali au contrôle. Nzambe azali au contrôle na nyonso oyo ezali koleka na kati na mabele koloko. Bandeko na komo ya Nzambe ya mpungu tolendo ya solo te bakoko na biso babelelaki Nzapa Nzakomba akongo mongali vidiku kulu Mungu Baba Mungu wa milele Nzambe kaungu kalunga apambora moko na bino na kombo ya Mbuluzi Kimbangu na tungunwa na mama kipa vitondona nkembo kati na mabota na bino ya solo tolanda nanu ni tele bino mokolo lelo po ete ya solo bandeko mosusu bakoyeba te ke danger là. Et ça qu'on y a ma paix, même si on a comme on a monté, mais si on a considéré que la minute de message dans la biseau, dans l'armée de colonial, attire attention à bino, bande koko kwe les boulouté, kotika la nakati na distraction à ta moukete. Alors, dans ta moukete, la distraction, ta eza ma paix, to continue à ta opérer la turbulence à ma casse, le bilan vous comprendre la bilan moté, et les années problème n'angate et à bilan poté, n'a naza koloba, o bati n'a le bel bilan. Voilà, bandeko bana sommet au Congo, c'est vrai que beaucoup parmi nous sont encore dans la distraction. Tous la carte de distraction, Oyo ya Chilombo et ses amis Tutsi Rwandais, pour créer pour la Keba distraire biso. Nous sommes en train d'être distraits dans la carte de Makambo, Oyo est dans la carte politique, et tandis que Makambo, Oyo Moïna biso, nous sommes occupés à monter. C'est comme si tout le monde politicien Congo baza ko la politique mais bon ton abiso toza ko yebate si terrain ne konakani si oza ko kana kati na bele ko Congo to la sabina ngo il y a des choses qui se passent na ba ko bele ko Congo baza le binoté alors ba tuti ne moment titre na biso baza ko continuer ko effacer ba trace nyonso oyo ya ba cimetière oyo ya kala ya ba nkoko na biso ba cimetière tout baza ko raser yango. Et là, on est les accords. Donc, on a une image. Donc, expliquer bien qu'est-ce qu'il va pas. Alors, aujourd'hui, on a cette histoire. Il y a un chef coutumier. Donc, c'est bien ok. Le chef coutumier, le rôle là-bas, et ça l'a qu'à protéger ma belle, il y a Moka. Mais ce que le chef coutumier, ça le rôle, on a été, c'est que, et ça, il y a un problème. Il y a un problème, comme on a qu'à solo, chef coutumier, oyo, bazawana, toko yo kandeko, a bengi biso na se, na banda, micro, enlevé le biso bon. Enlevé papa, c'est là, bon, landa makambo, eza koleka, théâtre, zo koleka, wana te, na Kinshasa. Les chefs coutumiers là, que vous voyez là, oyo, to, la sabine, bango, la image, ce sont des chefs coutumiers, oyo, bango ezalaki Hippolyte Kanambe o atina André Kimbuta naba oyo batabandi belé bakendaki kuna ko nommer ba chef coutumier o buza komona. Alors bango moko pe na kati la mboka na bango pardon bako kamo eloko nini eza koleka wana bato ko se présenter kuna liboso ya Félix bato baza ba nani donc eza la kati na confusion d'après ba renseignement de lui ce sont des féticheurs bato baza ba féticheurs ils n'ont même pas le pouvoir et bato baza ko lukaliwa ya bato ba ndundu na zone wana obako comme zone ba mobondo. Alors, voilà la situation Oyo Ezakoleka, na kati donc c'est-à-dire que avec Félix,
trouble eza kokota na zone nyonso. Donc c'est-à-dire que est eza kobeba, ouest ebandi kobeba, ebeba déjà peut être la vérité, nord eza kobeba, sud eza kobeba. Donc c'est-à-dire que Félix akoti mobulu na kati na Congo mobimba. Alors mobulu akoti si pour la nini, soka se sentir kazali incapable ya ko gérer pays, c'est mieux à benda na njoto atika mboka wana na maboka bato akoko pour gérer yango. Mais toujours comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec Félix Antoine Tshilombo. Et alors, et surtout tant qu'on le voit que Félix Tshilombo a surtout dans le bureau parallèle où il y a tout dit, au bazar na katina présidence, on va avec Denis Nyankero. Alors, bango baza ko décider, bango baza ko travailler. Mais Félix Tshilombo aza ko kelika ko salaka ba jewana pour être distraire biso ba congolais. Faut-il to continuer ko tikala na katina distraction wana o Tshilombo a ko salaka biso wana a mes chers amis to tikala na katina distraction wana. Il est temps que chacun de nous a meka côté les mains. Alors, pour la côté les mains, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour se mettre debout en ce moment, et l'okonini et zanga, tope l'okonini et sengeli to sala. Mes chers amis, bolanda poto barake, tant que tu as une émission, tu vas dans côté ya bobiso pour la relaxer bandeko. Et belle baza ko yateke, sur la semo bobiso toza makasite ya solo ya mo papa ya baza ko nyoko la biso pote na bobiso toza makasite. Alors, dans vos biso wana ezali, dans vos biso ezali poto senga na bino maintenant, ezali la révolution culturelle. La révolution culturelle, oyo eko senga biso, toza favoriser mino kona biso. Lango ta koloba, pouvoir mobimba. Lingala, Congo, Chiluba, Swahili, ezali pouvoir mobimba. Alors, bato de la bebisa biso balwa ki te yango ezana biloko moko pamba bamemela biso lokoto na li français na anglais na minoko na bango po ete otage biso tokobunda biso na bino po ete tolakisa bino tolakisa bana na biso bobiso. Alors comment tokolakisa bana na biso bobiso to banana tout d'abord baningi taluki to favoriser minoko na biso to favoriser koyebisa bana na biso que nos ancêtres ont existé. Ancêtres na biso existaki na kati ya Congo, ancêtres wana bazana quelque chose sur nous. Biso tozana quelque chose na kati na nzoto na biso oyo toza lié na ancêtres wana parce que banzambe na biso nos divinités banzambo ya biso nzambo ya biso aza lié tout d'abord na ancêtres na biso avant akoyeba biso biso te na bo biso moko ka beauté avant ayeba biso il faut to passer par ancêtres na biso. Mais alors voilà ba bungisa biso nyonso. C'est pour cela que na senga na bino de temps en temps bo rappela ka bana na bino ba yeba o biso ndenge toko vivre selon biso quotidiennement ndenge toko vivre koloba kolia ko sala makambo nyonso mentalité comportement selon bo biso wana nde ezali fongola. Alors bo baza koyeba ngote alors to senga na bandeko na bana na biso to bima na kati na aliénation mentale na kati na faiblesse collective oyo mindele ba kotsa biso po te to yeba biso te to bana ko compter sur bango. Alors, nous sommes très important. Il y a un qui clé là, il y a blocage, il y a bloqué bisonyoso, toujours comme il y a battu, toujours banani, toujours comme il y a battu nini, toujours comme ça va poéter, mabéré, le Congo, et il y a battu qui a solo nazalina pas dans la gaï, ou il est capable de défendre gaï. Voilà, là qui l'a comme matéria, il y a mon colonel, il y a mon. Alors, bandeko bana somme kolo Congo na kanisi na tanto kolobaka ki le loto komina somme honte ridicule oyo ezali ko frapper ba na Congo. Alors ba na Congo ngo baza ko telema te nani be na Congo yo nanga tozo koyeba te ke makambo ke de malamu te pays ezali dirigé par des étrangers. Na kozanga bobiso lelo mabele kolo Congo ezali dirigé par des étrangers. Ce que tu bien observé, dans votre vidéo, ou dans audio, comme souffle, n'a pas pu salé. Mais, n'a rien à kao ya biso. Allons sur place, n'a qu'à t'appeler Congo, n'a Kinshasa. Tout le monde bino nyaso. Boliaka mapa. Mapa bino boliaka. Nana laisse la bino mapa. Nani ateke la bino mapa. Nani ateke la bino mai.
soko tel na ba domaine nyonso ya mabele ko le Congo okomona ke nyonso tozali na maboko ya bapaya donc bapaya bakoko décider pe bayoko entre bango babomi biso nyonso tokufi po na sanga na biso na maboka bapaya na baji na biso na maboka bapaya na mai na biso na maboka bapaya nyonso na maboka bapaya mais on se rend pas compte, on se dit oui on est des intellectuels tu as un intellectuel na mboka na biso mais ben intellectuel ngo ba classe ba kenda et le servir en quoi pour notre population sokoyoka français na monoko mais miso aza kobule kutu ke ayiba mbongo ya leta soki ayibi mbongo ya leta wana akele yango na France akele yango na Belgique kokende kosomba lupangu kosomba ndaku kosomba chateau na mboka mopaya oyo bongo biso bapaya wana le Congo bazwi ba domaine tout na kati ya armée baza influent na kati ya la police baza influent na kati ya bisika nyonso bapaya wana kati boyi bango baza ba libanais wana boyi même ba alimentation ba boucherie ba restaurant ya mike nyonso na maboko na bango mais toza banyama to abatu to biso toza banyama to abatu okele partout otuna c'est à qui ça? Oh, c'est un libanais, c'est à qui ça? C'est un indien, c'est à qui ça? C'est un pakistanais, c'est à qui ça? C'est un tutchouanais, c'est à qui ça? C'est un chinois. Donc biloko nyonso ya biso eza na maboko ya bapaya. Est-ce que biso moko ça nous gêne pas? Ba banque na biso na maboko na bango tellement même on arrive que total niveau ya bonyama na biso on place numéro 1 ya banque nationale un tout rwandais toza koloba ngo butu na moi personne aza koloba ngo aza kosala relais na makambo wana donc eza ngo normal tout rwandais aza na banque na biso ba banque nyonso na bapaya biso totalaka topesaka bango ka mbongo na bango bazwaka mema na mboka na bango biso tolelaka pasi la part toza biso passe na sengi na bino moko na bino a raisonner na makambo wana matondo na balaki na bino matondo to la posa balaki na bino to la posa ba ker na bino matondo côté to la posa na ngo. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui na carte Congo? Ces étrangers là au dans la carte Congo bango ba mettre la corruption mettre la corruption na carte na mbele Congo ba étranger wana bazana ba agenda bazana ba numéro de téléphone ya ba généraux tout ya ba police tout ya ba ministre nyonso ba gérer bango ba étranger ba gérer gouvernant. Est-ce que tu as banyama toto abato mituma nazo ngabino question wana toza banyama toto abato po so ke mboka na bango e ko sala ba jamais même que na Liban so okay yo noir oza pouvoir ko loba kutite oza insecte ko loba te na Liban yo noir même na Inde ko loba te na pouvoir ta ko loba et encore comme monke. Mais Liban va payer belé va Pakistan noir ou ya le la banque oui ngai na sala magasin na sala restaurant na les sabino ba libanais na les sabino ba pakistanais na les sabino ba chinois. Mes chers amis to qui ne wapi tout le ko la s'il vous plaît tozalaka aboyina bana na biso bana kama bazosisa ba classe bazokoma wana et bazozelaka kenge indien wana pakistanais wana libanais wana celui toujours ayebena mwana na ya lui j'ai l'habitude son message baza baba nyama na ngai na lesaka bango na melisaka bango badepandaka na ngai. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal, Bino? Na ministre économie, na ministre industrie, na ministre commerce, na ministre transport. Est-ce que vous avez jamais été de voir ça? Pour tout le monde qui est toujours le cas politique, mais vous distraire sur la politique. Et donc moi que vraiment que le recevoir va pas décider, va bomber bicho, va détruire bicho, et va tirer bicho domaine. Va s'arranger, va tirer ce domaine, il y a religion. Là, et ça bichon. Oui, les églises, et ça n'a pas beaucoup la bichon. Toi, là, n'a tout ça n'a pas poison, n'a pas église. Ah, pasteur tel, ah, bon, moudinga, pasteur tel, ah, salibou. Car bichon n'a pas église, n'a pas politique. Politique, mais politique, n'a religion. Va tirer le domaine, voilà. Politique, il y a bichon.
bosala politique na bino, religion ya bino, bosala religion na bino, mais économie ya biso, industrie ya biso, nyonso bino ba mingamba. Biso ba mingamba na bango. Mes chers amis, tous les soleils biso nyonso, ezali tant que chacun de nous avec kotala parce que patron ba biso ko ba chef. Ba biso ko ba mbona bango po te ba ko manipuler congolais, ako pese ordre ke ko bomande konayo, o ko bominde konayo. A pese o ke ko sabo, o ke ko sadango. Nyonso wana ezo ko sala biso nyonso pasi na katina bitema. Alors je poite o nyonso za koleka na kati na mabele ko Congo esengel na bino boyeba poite tango peza li kokende esengel na bino boyeba ke nyonso twa ko landela ngo de près poite yo pende ko na ngai babungisa yo te na makambo o nyonso twa ko lobaka na bosolo. Alors toke wapi na kati na mboka Kinshasa, na kati na Kinshasa wapi bandeko bazali koyeba nini oyo ezali koyela biso liboso na kati na Kinshasa tozongi na scénario oyo activité ya Chilombo eza kosalama na kati na bele kolo Congo. Allez, en image oyo même bamisagwana bamisagaba na o bandondo na baliaka était un wana oui oui abattre la kuna na kati de chef pour nous on a permis d'amener les guerriers à do battre la chef o chef de spécial obunda mitumba ya mboka oyo opesio makasi na mabonga na nyonso obunda de farceurs, de soi-disant chefs coutumiers, des affairistes féticheurs. Oyo eza mase yaka fétiche yaka yango ezali mpona esengo opuni mpona mbongo olongi lelo tozwi interlocuteur moto mpe aza liloba na mboka kongoke te mpona mboka na nga te tozokosa yo Chilombo na nsini ya esengo ya mosala monene osali. Wow, mensonge asali mosala nini? Voilà le ridicule. Alors, c'est que tu as un scénario pendant l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale, on vit ces histoires, ces aventures, ces comédies, les soi-disant chefs coutumiers, on va salaka. Léopold va payer ça Mobutu va payer ça Hippolyte Kagame va payer ça autant que mon asiko va continuer même scénario il y a ba bêtise on va osala mabele ko Congo oh ce que va na pouvoir wana ndenge nini ba tuti ba kotela bino na ba ferme na bino na ba village na bino ba ko bomaka bana na bino et bo bino pouvoir oza ko pesa ka Chilombo oh e ko ba batela ye pour ne ba batela ki mabele na bino te. Ça c'est la grande question que nous posons même à lui-même Félix Chilombo. Mais Félix, pour le tour qui bangote mais oh boza ko pesa ngai pour tenga bo na batela soki mboka soki nini mais comment mo batela ki ma bele na bino te ko ba tuti ba kota ba boma ban na bino yumbi ba boma ba bobo na bino bo mona kito mona kite est-ce que ba biloko yu ba fecho bozo et ça la te salama bino Chilombo boyebi bien que azwa atambola mokili mobimba ko luka ba fétiche abadana ba masirene de so mloleta merta boyo kango est-ce que bino bomona ya tambola na bisika nyonso be ekokate bino bolimbo yele mususu aïe eza ya somo eza ya pasi ya komona solo kende bandeko na biso ebele bana kati na bungi baza koyeba te eloko nini eza koyela bango total kaka parce que bakoko na biso pe bana kanda na makambo ya trahison parce que bakoko balinga trahison te o bino ozosala mpenza ka trahison et tokotala ndenge nini ekosukela bino na mikolo eza koya na bokontinue na scénario oyo boza kosala ya trahison et on verra bien wapi tokokende biso na bino. Alors bandeko bana some Congo na kanisi tobisaki bino ke mingi ezali koleka na kati na mabele kolo Congo bandeko baza koyeba te. Alors to prometaki bino ke to komi na kati na
gouvernement congolais toyebi ke moto bakobenga na kombo ya Augustin Kabuya tobisaki bino mikolo eleki ke aza un étranger tuti et aleka par l'Angola batebele bandi bango te me bolanda témoignage. Weto bons bana beto bons ban songa lumo bons ban songa ju bons ba papa ba mama. Jinga regrete bikola babantu ba jibumvani Kabuya mu bahenda Kabuya mu akula mweza no. Nunungonga mema kujumumanya viwa Kabuya washinga ni kwalu Kabuya kumyabi kwa kwanye nungu kwa bunungweo. Kabuya mama wendo tulo nenda mujifu. Ni muju mandina ja Kabuya jinjini kamuntu wakumyabi wakabayiba manya to Kabuya jine wakutuenda tetu baga sai. Mwendo Kabuya uvumuji sombela kuchikaha uvuyi muji sombela mwetanga nane tanje wa mwangola. Mwimi chishejifu kikulobu kumusela kujitatu kwa kumyabi kubujimi wakuluseka lweto wako. Kimutu mumona balela Kabuya Kabuya katumanya papa we ndina jinyika mukaji mwenjo amasanji kuchika balopinje une kitufwaje mumyabi amu no kulu bikola benga Kabuya nganyeske na shkoka mutu Kabuya we majuka tahila ngaba zaya singa mutu ngabangole no no bikola benga walu Kabuya membo Kabuya kabena bakunzami shemutu to walu mutu Kabuya mwana wa ndumba mwambula kuchika mulo ni jufuja ngole munda kibalela Kabuya kamutu kali mwana ngalapa misenga bafumbulela kayimutu to kamutu marga kampuswa pinje benda bakaforme babulula mei pinje chefu vubini ka kutukuvumula be misenga kumutu Kabuya ngai voilà bandeko ndenge Kabuya bene ndima teke ba vérité nyonso ko bima na miko ya bakasalien voilà bakasalien balobi voix vérité nyonso sur Augustin Kabuya ba vérité nyonso ebimi wana na Augustin Kabuya ke aza kasalien te ka Augustin Kabuya soki ndenge balobi bango ngam na lobi te Amerika azali mwana makangu awuta soki na Angola aza ya bango te voilà tant que ya solo ba vérité nyonso ko bima tona tango ya verso tona tango ya vérité polele voilà oyo nyonso wana euti en direction ya Kasai oyo bako bimisaka biso vérité sur lui voilà bandeko bana some kolo Congo tokei lisusu wapi tokei toujours na kati na tona na kati na ville ya Kinshasa toko solo makambo eza Kinshasa un autre cas nani scandale na kombo ya nani Nicolas Kazadi oyo boyoka kike ba solo ba batebele ba zalaki ba zela mbongo na bango auprès ya du cabinet wa plusieurs fois auprès ya République fallait République futa bango nzokate mais c'est 30% na kombo ya Nicolas Kazadi yango monte tenu na titre que Félix Antoine Tshilombo lui maman m'a dit ne touchez pas à qui a Nicolas Kazadi azali mwana ya Nzuzi Wambongo oyo azalaki na Mobutu à partir ya wana des relations ezali Nzuzi Wambongo na maman Marthe mutu acha Nicolas Kazadi wana comme ministre ya finance Nicolas Kazadi a obligé de rester là parce que maman Marthe a touché ma commission na ye ba pourcentage na ye oyo Nicolas Kazadi a sala musala chaque mois Nicolas Kazadi a obligé à verser quelque chose auprès ya maman Marthe oyo wakumona mama ya Félix Antoine Tshilombo. Alors nzokate moto wana oyo a obligé ki ba service que bureau parallèle de réclamer toujours la carte ya ministre ya finance il faut le signer oui tu dois remettre 30% la carte ya bateau baza Kazadi et ce système là va vanissant en haut de toute commission et tikala wana plus de 6 ans au tu dois connaître Nicolas Kazadi moto azako frapper bateau nyonso pour être azola mbongo wana donc na moment ya sirota kolobake système wana ezako continuer kaka moto pas toucher Nicolas Kazadi azate to bimisi dossier wana pour être le qualité wana na mbongo ya l'été zani alors Tony Petoyeba bupesa biso e ya wana oyo Nicolas Kazadi ndenge nini azali ko appliquer ba biloko wana tout pour détourner mbongo ya l'état
Voilà, mes chers amis, il y a solo tolobakete, makila ya bololo, mususu makila mususu basimbakate. Makila mususu basimbakate, ça très bololo. Tu expliques qui bino na kanisi na détail ndenge hier liwa ya Sherbert Okende akeba kena kunde aboye kibobima. Tu expliques bino que toujours que ça bino ndenge nini eleki na village na ancêtre ya Sherbert Okende makambo nini eleki kuna na kati na village na bango par rapport lié na liwa ya Sherbert Okende. Allez, nzoka te bamboka ebele ezalaka ndenge wana soki moto na bango monene akufi bakosala baceremonie bakokende na zamba bakokende na zamba babengi bankoko mpo te bamona image makambo wana alors bakei. Allez, voilà. Voilà. Alors, bandeko na kanisi bomoni yango nini cérémonie nini eleki kuna babomi nkoi. Alors babomi nkoi tokotala ndenge nini na réalité makambo nini ekoya na sima makambo d'après batete na balobi ke ezali likambo moko ya munene o ezali wana likambo na munene na kanisi ebele baye ko basere biso ke voilà tokomona ba retomber nango auprès ya bateau assassin oyo ya Sherbert Okende. Bon babomi Sherbert Okende ya so dossier wana eko échappé bango te na ndenge déjà babomi nkoi wana et voilà. Donc moi nango ki solo père ekoti na kati ya famille Tshisekedi parce que famille Tshisekedi d'après ba renseignement biso tozwi ke famille Tshisekedi nde moto bazalaki na sima ya liwa ya Sherbert Okende. Alors audio ebimaki ezo circuler mais volume nango est vraiment na semingi moi to tshela bino nango exacte pour komboyo kana bino rien na audio wana. Alors voilà oyo ba ko benga kuna na kati na kati na nini tozoajoute tozala micro totshela bino yango po makambo eza ko continuer makambo ya Sherbert ndenge nini babumiye na kati na mboka banani ba tekela batomboki ojango eza somuke mais nakanisi non voilà o eza dossier mususu. Voilà la situation ndenge topesi bino yango. Alors bandeko bana somi ekolo Congo tokei na kati na Kinshasa na kati na actualité nini eza kole kati na Kinshasa na kati na Kinshasa mai etondi ba véhicule ekomi kotambola na kati na Kinshasa na kati na Kalamu. Alors, en image bolanda. Voilà, la maille la ville à Kinshasa. Voilà, bah image ezali mauvais mais ya solo tosengi kaka tolakisa bino oyo esengi na biso tolakisa bino. Alors tokei na kati na mbuji mai baparent na biso bandeko na biso bazali kosouffrir na kati na mbuji mai. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont au pouvoir mais bana bazali na kati ya malnutrition mai est tout un grand problème bakoma koteka mai loko batekaka mapa na kati na ville ya mbuji mai. Tola on est en mbuji mai. Regardez comment les femmes souffrent pour avoir de l'eau. Il y a d'autres, elles se sont réveillées à 4 heures pour venir chercher de l'eau, il n'y en a pas. Ils sont au bord d'une fontaine de CTB,
C'est-à-dire c'est compliqué. Il y a d'autres qui retournent sans avoir eu de l'eau. C'est compliqué. C'est-à-dire on n'a pas de l'eau. Regardez, il y a les gens qui viennent chercher de l'eau avec le bidon. Voilà. Voilà la ville de Mbujimayi, province de Mbujimayi, et ça n'a pas de problème. Tous les gens nini oyo ba gouvernant ba osala na kati na mboka Mbujimayi. To yaka wana poete to pesa bino ba sango so oyo za koleka na 4 ko ya Congo poete bino boza ba na somme ekolo Congo esengel boye ba yango. Alors qui bino que tous un problème monene na carte école Congo mais bazo distraire biso et de l'autre côté bazo compter que ça musala na bango la carte na kidiba bandeko botala en image bino moko et loko nini eza koleka na ba ko ebele carte école Congo ba comme ko raser ba cimetière nyonso ba comme ko buka ba cimetière nyonso oyo ya banko ko na biso ba kufa donc ça dit il y a un plan pour la effacer ba trace nyonso ya ba koko po ete pesa kanda na ba oya biso ba kenda parce pas na biso ba weyi ba kufa te ba zakana biso mais ba trace na ba nyonso ba comme ko raser a nyonso pona nini baza kosala yango ezali plan oyo ya batuti bamonta yango po ete babungisa biso nyonso donc bachef coutumier bavrai chef coutumier baboma bango alors baza kokonaître toujours ko raser nyonso oyo ke biso toyeba su te toza banani. Alors voilà la situation. Allez tolanda en image oyo eza koleka na kati na Congo. Voilà bandeko, ça c'est grave, ça vraiment bandeko. Il y a au monde un nini biso dans la carte la distraction, mais bah tout tu vas continuer à faire le cimetière ya makoko la biso nyonso. Alors mbongo et de l'autre côté bisonde bandeko na biso oyo nyonso bakoko na biso bakenda o bakenda moyen to oyo baso cimetière na bango te nyonso baza ko raser yango na bako ebele na kati na mabele yekolo Congo ezali ya pasi mingi. Voilà bandeko ya solo tango to ko beta kambela mo bandeko ba ko lobaka première image. C'est vrai qu'il y a des images mususu eza bien te moyen ko sala autrement eza te singeli kaka tout la bilango ndenge batindeli biso yango po toza na choix te. Alors voilà oyo tolakisi bino so tokomona mboka ekoma mbele kolo Congo makambo eza toujours mabe na makambo nyonso tokolanda. Mais na pesi mbote pourtant ozalaki Rwanda na mandano ya 2006 2011 tomonaki 5 chantiers na 5 chantiers na onzela ya Kinshasa tiki kuti ezalaki asphalté na 5 chantiers na onzela Kinshasa tiki ezalaki asphalté na pesi mwa mboka Kabila mbote iyo azalaki Rwanda mais tant azalaki Rwanda bongo aboya komatila ba député salaire na bango na 2012 na pesi mbote mtu azalaki Rwanda tozalaki na permis de conduire na pesi mbote mtu azalaki Rwanda noté ministre de la Défense, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, Rwandais, kasi na époque na yo Zoé Kabila azalaki bongo ministre intérieur, na pesiombo tium tozalaki Rwandais, kasi Fachi Beton mwana mboka solo Congomani ya solo penza. Ndenge ya solo des pères et des mères et des sangs. Depuis comme président na pesiombo te maman Martha comme un premier ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. La pétition Motéum, tout ça, Congomani, il y a solo, les lots députés vont toucher $33,000. La pétition Motéum, tout ça, Congomani, il y a solo, mais les gens ont permis de conduire. Dans la carte d'identité, la pétition Motéum, les lots démocratie et côté. La pétition Motéum, tout ça, Congomani, il y a solo, Congo Airways, comme il y a 24 avions, les lots. La pétition Motéum, tout ça, Congomani, il y a solo, va fonctionner, va foutre les 15, les 20.
koloba kuti bango tati ba l'église na pesio mbote mtoza kongomani ya solo solo état de droit et côtier état de droit et bandi na pesio mbote mtoza kongomani ya solo solo liberté d'expression garantie président de la république na pesio mbote mko tombole mtoza kongomani ya solo solo chile gelu lelo Kinshasa ti mbujima itoko kindango na mutuka Kinshasa ti kananga moto no ke ba c'est ça que vous sidé ko na pexer itoko kindango na mutuka na pesio mbote les premiers présidents du monde, Moko Tombolo Papa, ils ont foutu à 10 800 $, mais les députés, ils ont foutu à 33 000. Les meilleurs présidents du monde qui est payé moins que les députés, moins que les ministres, moins que les sénateurs. La pétion Mote Bissiko Zali, la pétion Mote Moko Tombolo Komania solo, mais au voyager, ma casse, na sepeli nango ma casse, pas ma Kabila écoute Zaki étranger, Kazala ko voyager te, Mote Nanga Bissiko Zali, na ebete sango. Santé za malamu tokokoba okumisaka yo kopesaka yo mbote po tolingi komona a bonne santé. Merci. Voilà, merci Mukwantombolo. Voilà, na ba voyager soko salaka voilà ba congolais ba ko sepelaka na ngona musalo za ko sala oyo munyoso eza ko leka na bele ko Congo. Voilà bandeko wazana kati ya ko sepela ya ko yoka yo ke ya solo ozale ko nisa ma bele ko Congo. Merci pa na ngai na surtout na mensonge na le kuta poto za vraiment expérimenté la carte la IDPS ou la que non ya solo bo aprenaki ndenge nini bako gouverner dans les mensonges. Merci mingane la batelio matono mingi na ndingo zo défendre valeur ya papa na yo olaksi ndenge ni papa na yo abaniko kosa biso to monek to azako makamu ya nyoso nzokate. Merci mingi au biso pena que non ou les appela le colon famille héréditaire. Oyo tako mona que sans la trahison. Merci Mingilango pour être trahir le Congo. Lelo ok personne oye biso on me la biso communauté Est Africa on va que toko joala 7 pays dans un et lelo tako mona que tana mo bulu nango on va le sauter. Merci quand même le fort Saraki on me met la biso 7 pays dans un. Merci d'avoir aussi une très belle femme toute rwandaise qui te défend très bien et merci vraiment qu'il y a un bureau parallèle où il y a tout notre travail c'est bien parce que nous sommes incapables nous-mêmes, on est incapable de gérer le pays, il faut donner aux étrangers comme les tout Rwandais et les autres. Merci pour Nango, nous c'était Yo Chilombo, na kansi tu crois président a boité ou a géré biso le tokoma na maman rwandaise bon vraiment to banako le la to le président moko akoye la biso une femme rwandaise pour gérer Congo. Merci Chilombo na nyonso oza ko sala poité ya solo mboka la biso dirigé par des étrangers le long. Merci. Voilà le combat na sur le Congo toké na ces grands dossiers autre comité qui bino que toko découvrir la vérité nyonso oyo ezali ko bombama na kati na Nord Kivu. Na kati na Nord Kivu eloko nini ezali ko leka kuna. Toye pour t'expliquer bino yango clair et net et comme ça chacun de vous a comprendre à partir de ce soir que voilà tombé ça on peut merci mingi na Chilombo poete amemela ke biso bana ibela ba soda o ya krista ki bango ba kwenyoso amemela ki bango na Nord Kivu. Merci pour l'occupation ya Bunagana, merci na ndego sali tuke au côté la biso ba Rwandais autre so la frontière nyonso merci Chilombo frontière za ka ndenge wana ba Rwandais ba kota ka poete ba memela biso ba flair na ba bonbon bana ba ko sepela ka mingi na ba camp déplacé bana ba ko sepela ka mingi na présence ba tout Rwandais o tiki frontière ko fongoma ba za ko memela ka bango ba cadeau. Merci Chilombo. Kuna to ko de mentir nyonso o boyo ki mikolo nyonso ba na o nyonso boyo ki actualité bo fongola mato ipote bo landa biso de près et lo nini e bomba mi na katina na biloko na pide voile ba secret nyonso parce que to si biloko tozana bandeko bana kati na musala o ba kosala oyo na kati na wana na kati ya wazalendo matondo wazalendo, bravo à vous. Alors voilà to meka kopesa bino détail ya oyo nyonso oyo ezali koleka na kati na Nord Kivu to pesa bino to banana ba audio. Alors bolanda Jambo tena babu, habari za huko? Mmeshindaje? Jana umekuwa vipi? Haya, na sisi tuko vizuri, tunashukuru Mungu.
mapambano tena huko Nord Kivu, mambo yanaendelea kuwa mazuri tena mazuri sana. Kitu kimoja Tshisekedi amefanya vizuri, amedote wazalendo na munition na arm. Wazalendo wako katika furaha, wamepata munition arm na wanapewa nusu ya commandement. Maanake kuna sehemu wanakwenda kuvita wenyewe bila FARDC, na una sehemu kwenda yenyewe. Kamata wengine miji miwili kwa M23, yapo walikuwa wanainstali vifaa vyao, wanakuwa wanatupa mabombe naenda kuanguka Sake kule Mkanza Barefishi. Wazalendo wameingia hapo, wamekamata huo mlima na wamesonga mbele tena, wamekamata mwingine. Na kwa upande wa kule Uruchuru, wazalendo wanakuwa 4 km na Rwindi ile yenyewe ilikamatiwa bila vita. Wazalendo nafikiri kesho asubuhi tutasikia kama mambo imemalizika, wameingia Rwindi. Ndio mambo naenda na jeshi la FARDC lile lenye litoka Kinshasa, la force speciale la Waibu, wanafanya kazi nzuri sana sana. Nafikiri Kagame ni kuregrete, sababu iko tu ni mamor na mamor. Walikuwa wanachimba madini fasi moja, wanataka kuyapeleka Rwanda. Wazalendo walikamata ile yote tena wakairudisha. Na maana kwa wakati kama huu mambo inaenda vibaya kwa upande wa Rwanda, kwa upande wa Uganda. Hiyo ndio mambo imepitika kwa siku ya leo. Mambo kwa mzuri. Asante. Voilà, wana audio liboso to expliquer bino nyonso eloko nini eza kolekana kati na front. Balobelaki biso ke ya solo Félix atindaki ba soldat ye oyo peza bien préparé ndenge ke bakende et ba travailler ensemble avec les Wazalendo. Alors ces soldats oyo bakitaki wana bakisaki nyonso ke bamonaki bango moko bayebi terrain bien te, il fallait s'associer na ba Wazalendo pour aller combattre ba M23. Nzo ko bele na kati oyo bayebaki ke Félix Tshilombo ndenge apesaka korwana asa kusala dotation na ba Wazalendo na ba munition na arme akopesa ba Wazalendo ezalaki ndenge boyokelaki te. Félix nzoka te ezalaki na ba Wazalendo mosusu oyo babimaki na kote ya ba Hutu ba Rwandais Hutu. Ba Wazalendo wana ba Rwandais Hutu basengaki badote bango ba arme na badini nyonso po ete babunda bazwaki batinaki ba arme wana eyaki na ba Wazalendo oyo ba vrai ya biso te, mekendaki na maboko ya général oyo ya ba Wazalendo oyo ya ba Hutu. Donc c'est un arrangement entre bango commandement ya ba Tutsi motestreke ba pesa armement wana na ba Wazalendo oyo ya ba Hutu et non ya biso. Alors à la fin des comptes que c'est arrivé que FARDC bayokani babi oui tokokena ensemble pour être bien au terrain biso to terrain bien te pour être tokene to bengana ba Tutsi nyonso oyo baza wana tout autour ba sake ba mboka wana nyonso ba se mettre d'accord ba lobi tokende côté Tutsi ba M23 babandi kokende ba lobi bien boza ba koboyebi nzela boza liboso biso toza na sima na bino. Donc batie ba Wazalendo de vrai liboso na sima baza ko accompagner bango et ba comprendre que ndenge nini ba Wazalendo ba FARDC ba bani ko attaquer ba Wazalendo ba vrai Wazalendo. Ma sœur se mettait pas oh mais c'est quoi deux trois jeunes hommes bakouyi non bateau il va aller que allez baloki allez face à face et elle sous na ba comme sikoyo c'est naba Wazalendo bakomo ko betana masasi ba betani masasi ba beti masasi ba FARDC et sika bazalaki wana bakokite allez ba boaki minduki ba boaki ba mission nyonso ba kei ba kote na kati na Minova
bakimi na mboka Minova kokima ba FARDC bakima côté na Minova bakeye bakimi ba longol bateni bakimi na bango. Alors ben wazalendo balobi non, on va pas laisser faire, il faut que nous sorte yelaki tu dois continuer en haut. Voilà oyokaji ke ba wazalendo bake ko récupérer ba position ya ba M23 et la Kinshasa information que oui ba FARDC ba récupérer ma position ba salibo nzoka te là du temps ba FARDC bazati ba FARDC ba kelaki ba ligne so ba bundisa ba bumba ba wazalendo nzoka te zaki je batine ba bumba wazalendo mais balokel bango et la plupart ba soldats mingi ya FARDC ba tel ko kufa wana o wazalendo ba bumaki bango. Voilà cette situation eleki wana na kati na mabele yekolo Congo. Nous avons connu toujours dans le dossier deuxième audio là. Jambo kikundi Tumaini, tunakuwa na huzuni mkubwa sana kabisa kuona vile tunachanganikiwa na hawa soda yetu wanajiita ba FARDC na ni wa PPRD. Tulikuwa na waza ni FARDC, antuka Kongo haina FARDC, iko njo na PPRD. Haizuru kolonele, generale, kapitene na soda kumustari. Iwe akuwe Mukasai, akuwe Mungala, akuwe Muhunde, akuwe Munande, akuwe Muhutu, mwenye aliingia mwi kikundi ya kisoda ya kabila. Avale tenimbu ni ya FARDC, haiko FARDC ni PPRD. Sema banalogewa. Munipermetre kusema vile imetokana na nini? Hapa Minova Piana wazalendo wakasema hapana, mbona hii arme yenyewe kunapiga mabombe na piga mabato iko hapa muna ya Shasha Kihindo. Hii arme inatafuta kuacha tena na hii njia ya Minova inaharibika. Mabiana wamejiorganize, bamendea ule mkubwa wa FARDC PPRD yenyewe iko Minova. Wamejichanga, wamewaambia bwana mtusaidie, mtupatie vifaa na basoda wa kutuapie kusudi twende tulibere ile kilima. Mkubwa hakukatala, amewapatia basoda 60 60 militaire, wamechangana bazalendo in quarantaine. Bazalendo hiyo wamepita mbele. Wale wa FARDC PPRD walikuwa biko na masilaha zao za nguvu, sababu banajiita ba serikali wa gouvernement hawezi kosa silaha zile zao, wako banaiba banenda azitumikisha. Wazalendo biko na habo ya kumala hii ya zamani tu ya kulogota na kungo balikuwa mevite bameenda kufika Kituva pale, bamepanda ile kilima ya Kamishangi entre Bukobati na Kituva, kuko fasi mwa banaita Kanyangali, bamepanda Kamishangi, banatafuta baende pale Yulu Munanira. Kwa Kamishangi na Munanira ni 9 kilometre, ni juni kilima inaweza kwa 1 kilometre, milimetre iko pale, sababu ni fasi kwenye tunalima mashamba. Bamepanda wakati wameshaona adui iko ngambo, PPRD yani njo FARDC na jipakala jina FARDC na Kisekedi wa watu aisha tuseka kuna tumika watu habina tazamiri. PPRD imeingia mwale wa Abiana, inaanza piga mwale wazalendo wa Masasi na adui iko kuusa vile kwenye niko banaonana kukilima mwana nga, inaanza pigana mwa Masasi. Adui amebakia hajibia, umeanguka wazalendo watatu. Wazalendo nao wameona pana hawa watipe mbona banatugeuka, manake hapa tunakuwa katikati ya hama na msumari, tunakuwa na PPRD nyuma kushisovewa. Biana nao wamekusana hapo na ile PPRD yao ya ule mjo Mayanga, okay, mjo kolonele kama generale Mayanga mwenyeko Minova, nao wamemgeuka, bamemsha mwini Fentene kwa ile PPRD yao, bampiga mwini Fentene na kuwanyang'anya zile masala yenye waliponyoka mwabale. Wengine wamekimbia wamerudia Minova, yani ile PPRD. Bazalendo wanabakia dinamiki kabisa, hawakurudia nyuma. Zile zenye walinyang'anya wale basoda ya PPRD wale. Voilà, oyo benga soda PPRD, ce sont de FARDC, oyo ba amoni bango ke bazale ba soda bazanga tina. Alors voilà, ndenge ndeko apesi rapport na ye, toyoka ya misatu ndenge nini makamunini ezali koleka kuna bola. Oui. Gisi unatoka kuniuliza mo president, hati
hatuyapataka kuyakuwa ingine, hakuyakuwa dotation ingine apari ile ya mbele tu yenyewe mlikanyaka tu ile yenyewe kunasema ni ile tu. Leo tu ilikuwa tu ni rasio tu chenye balinitia nayo, basi ilikuwa rasio yapata ni 5 saki ya bunga, 3 saki ya mchele, 2 saki ya mchele daire, 2 saki, karton 2 ya mai, saki moja ya maharagi, de boîte de carton ya sardine, de carton ya sardine, karton moja ya tomate, saki moja ya maharagi, box moja ya chumvi, ile tu ndio yenyewe basi. Ina yangu tu basi kwa ile hivi nimerudia, niko deja sake saa hii nimesharudia. Voilà, bandeko ya soke tango za kokende sengi pe question de Bino. En réalité, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc c'est à dire que Félix Azali complice, il y a beaucoup de choses là-dedans. Dotation après ça bateau ba soda ba wazalendo après ça bon ba arme na munitions. Félix Chilombo après ordre ba pesa bango nyukité. Mais Félix Chilombo a préféré qu'on dote bango, qu'on pèse à mon ration. Après ça, bango biloko lia au baza kotanga wana. Oyo est-ce que biloko wana ezali empoisonné doté? Yango to biso bandeko. Attention mokeba na biloko wana oyo ezako ya et pas ya Félix Chilombo a kotinda la bino. Donc cause la boîte de conserve ou biloko nyoso ba desu ba nini ba tindel bino ezali empoisonné. To sinale bandeko bakeba na biloko wana ezali empoisonné. C'est vrai que bandeko baza na kati na samba, bana kati na nzala, bana kati na besoin ko luka, mais bandeko na kati ba comprendre que sinale bango ke ne mangez pas ça, bokeba beaucoup d'attention na biloko oyo Félix atinde bino biloko akolia. Abo ko pesa bino minduki po ba boma bino atinde ba sola ba boma ba wazalendo. Et à l'habité, la tine bino ba boîte de conserve. Donc, si ma ezali biloko moko empoisonné, oyo Félix Chilombo a tindeli bandeko na biso. Voilà la situation de Renini, ezakole kanakati na Nord Kivu. Alors, bandeko va comprendre très bien à partir de maintenant qui est Félix Chilombo, quel rôle que Félix Chilombo a joué dans Jean-Pierre Bemba, na Kati na Masorowana. Donc, vous êtes maintenant informés, ne suivez plus toutes ces informations, toutes les informations que peut Sarabino a des mensonges et à le couta. Donc, ils ne sont pas en connaissance. Wazalendo batuana nyoso wa FARDC bazo le gondeng ke ba bon wa wazalendo mais oh bazo ko sabino oui avec le wazalendo ils sont en train de travailler ensemble le kuta na confirmer binango na kana muyoki bodio ke bayebi bango moko bako pesa encore confiance soute na FARDC PPRD o bido bazo benga bango FARDC PPRD. Donc voilà situation sur terrain oyo ezakoleka kuna na kati na mboka na kati na mboka Nord Kivu. Alors tokei wapi tokei na kati na mboka Brazzaville, na kati na mboka Brazzaville bolanda nini za koleka kuna eza important. Yamoura Guié Moureka. Françoise Joly est entièrement rwandaise et son nom de famille Joly vient du fait qu'elle était mariée à un Français d'origine corse, supposément lié à la mafia et au grand banditisme. Son ex-mari mafieux aurait facilité le maintien de son nom après leur divorce. Elle aurait été placée auprès de Sassou Nguesso par Paul Kagame dans une stratégie visant à dominer l'Afrique centrale avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Actuellement, sous-région. En d'autres termes, Françoise Joly aurait été proposée par Kagame au palais de l'Élysée, puis parachutée par l'accord de Sassou Nguesso, spécial aux affaires diplomatiques avec rang de ministre. Apparemment, le président congolais l'aurait également prise comme maîtresse. Ainsi, elle serait devenue plus puissante que Jidéo, Kiki et Bouya réunis, avec un salaire de plus de 100 millions de FCFA par mois. Actuellement, rien ne se ferait sans Françoise Joly. Elle serait la plaque tournante de la et du pouvoir politique, terrorisant le clan Sassou en tant que maîtresse de l'empereur et pour ses liens avec des milieux mafieux corses. Pourtant, cette femme, n'ayant aucun lien familial avec les terres congolaises, serait étrangement devenue une menace existentielle pour le Congo.
il est plus que jamais temps pour les vrais patriotes du pouvoir, de la diaspora, de l'armée et des 4 coins du Congo de réunir leurs forces pour écarter cette menace. Par ailleurs, l'article écrit par Florent Tsiba serait une provocation envers le peuple congolais. En réponse, nous posons la question suivante. Le président accepterait-il qu'un Congolais occupe le même poste au Rwanda? Trésor Ezala dévoile un scandale majeur, relayant les révélations percutantes de l'opposant Monsieur Nitou sur l'infiltration rwandaise dans les sphères décisionnelles du Congo-Brazzaville. Selon Monsieur Nitou, Françoise Joly, d'origine rwandaise, serait impliquée dans des transactions de vente de terre. Un cri d'identité retentit alors qu'un Congolais en colère de Brazzaville demande à découvrir le compatriote qui occupe un poste à la présidence du Congo-Brazzaville aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Voilà. Mes chers amis, voilà Bandeko, Lokonini Oyo, Ezali Koleka na Katina, Congo-Brazzaville. La situation est à la Congo, c'est la même situation qui se passe aujourd'hui na Katina Congo-Kinshasa. L'infiltration ndenge basalaki avec les désignantés tout ce monde là bazala 4. Donc Congo Brazzaville est dans la 4 na piège, Congo Kinshasa na 4 na piège, Congo Angola est dans la 4 na piège. Donc biso nyonso wa pays wana nyonso ya royaume Congo to na piège ya ba tuti rwandais parce que ba tuti rwandais ba komona ba ko ba bolo on comprend rien du tout. La distraction inutile, métalliste et bango, baza pour avancer autrement. Et puis ce temps où il y a miette au bango, baza pour boire tout le long, il y a une zéla au bango, baza pour tambora. Donc voilà, l'écho. Il est grand temps que chacun de vous, ameka ko meka ko yeba docho ezali. Toujours série biso nyonso qui est situation ezali koleka na kati na mboka ya Sassou Nguesso et la même situation ezali koleka na kati na mboka na biso na Congo Kinshasa. Alors biso nyonso to telemela ngo po ete to boya to kwela na kati na piège wana oyo batoyo bazali kotendre biso. Alors bandeko bana somekolo Congo na kanisi ba dans même cadre ya makambo to kati batebele ba kolobaka likambo ya visite ya président Zelensky na Katina Kinshasa. Présence ya Zelensky na Katina Kinshasa ezali nini? Pourquoi Félix Antoine Tshilombo azako sala tout que Zelensky président ya Ukraine aya na Kinshasa? Ezali Tshilombo te ezali avec l'obligation ya Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron oblige à Félix Tshilombo d'accepter la visite de Zelensky na Katina Kinshasa. En fait, pour confirmer, murmure au bureau de Kosaka Batou, que oui, Félix Azali entre Félix Azana Poutine, Nyoswana, Emmanuel Macron a l'accabino à comprendre géopolitique et pour l'année Félix Azali Wana, Félix Azawana na part na bango. Félix Azawana ezali oyo élément oyo plaque tournante oyo qui a aidé bango que ba perdre Afrique centrale té pour te ba français na américain occidentaux va perdre Afrique centrale té. Il faut des gens comme Félix Sassou Nguesso, Macky Sall et Jean Lorenzo oyo baza ko garder bango pour te ba mekana nous cuider bango ba séjour na bango pour la fin et hégémonie na bango. Alors voilà comment est-ce que Félix Tshilombo génie oyo a osala. Félix Tshilombo, comme on vous dit depuis longtemps, il n'est pas là pour vous. Tshilombo est là pour satisfaire un peu la miette oza ko joie oyo bazo ko corrompre bazo ko pesaye pour amona kaza président ba voyage bazo tikelaye. Il est là pour ça, mais le reste est pour servir les intérêts des occidentaux. Alors c'est ça le mal. Voilà, bandeko yango na kanisi batebele bazako yeba teke situation ezali très critique na kati na mabele ya ekolo Congo po ete bato nyonso esengelaki na bango batema po ete ba défendre mabele ekolo Congo bato wana la plupart entre bango nyonso baza na kati na distraction moto azako loba azate. Alors bandeko kaka na cadre wana ya Zelensky na cadre wana ya Russie
Alors, Bolanda, image auto, je viens qui bino quelque part. Les africaines sont sur le départ pour aider l'armée russe contre l'Occident. Nous arrivons bientôt. Courage! Courage! Ce sont des images qui circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Des soldats centrafricains se déclarant prêts à aller combattre en Ukraine aux côtés de leurs alliés, les Russes, dont cette vidéo non officielle, mais qui témoigne d'un climat politique en Centrafrique. L'état-major et la présidence n'ont pas encore réagi. Mes frères combattants russes, nous sommes au courant de ce qui se passe. Les soldats russes mènent des opérations militaires pour amener et l'ordre au nationalisme ukrainien. Nous, soldats africains, à aller auprès de nos frères russes pour aller les soutenir. Mes frères russes, tenez bon, nous, Africains, nous arrivons bientôt. Courage, courage! Il semble que l'Afrique, qui a souffert de l'impérialisme occidental pendant des siècles, esclavage, colonisation, pillage, massacre et assassinat de ses dirigeants, ait déjà choisi son camp dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et l'Occident. Parce que l'Afrique fait que les guerres sur le continent sont souvent instrumentalisées par l'Occident. Voilà, Nakansi, vous avez bien compris. Vous avez bien compris, na côté de Félix Antoine Tshilombo Azali, est-ce que ça la côté va gagner ou va perdre? Vous avez bien compris. Bino va comprendre la quitter, la kanisi mini na carte bino va comprendre à partir de l'image wana oyo toko le wana que na quel côté bino besoin qu'on se retrouve maintenant na kanisi les grands temps pour na bino vous comprendre que Félix Tshilombo n'est pas le vote, Félix Tshilombo na côté va perdre. Dans l'histoire, on a côté ma perdant, Bobangate. Ma comme les gens qui sont là, Batebele Barozola surpris. Bobangate, Félix Tshilombo, Bazako Kansaka Tshilombo, Azako Kenina Rissi, Aluk Labiso, arrêtez de raisonner comme ça. Bon, raisonner, on va sauter, vous avez compris. Et alors, la situation qui se passe aujourd'hui, Nakati na France, et ça, Nengenini. Allez, Bolanda, ma maman, Bandeko, Bajen, O Bazana Katia, France, Nakati en Europe. Bolanda vidéo oyo ezali na bokebi nyonso ezali alerte pour na bino nyonso bande ko na biso ba africain pour te communauté tango ba utiliser bino comme ba cobaye ba utiliser bino comme ba kabashera kano Bolanda ya bimae bobima na France na tikala ko te Australie oyo kobeta basolo na français nga avanda na niveau nazo komonela ba français na ville nazo komonela ba français bakomi na Australie yaya ndeko mbali africain yebisa moninga na mbali soka zaka africain tobima na France tobima na espace Schengen tobima na Europe est ciblée par Africains qui les guerres à Ukraine. Babimisi bana na bango nyonso. Bana na bango mingi bazawa, baza na Australie. Tant ba le état d'urgence, ba ciblé bana na bango les Français de souche et si babimi. Bino na mutu bo kende guerre. Bo kende osala kamundele. Bolandi na bokebi nyonso. Ba maman, ba parents, ba ndeko, bolandi pour vous akidiba, bola kate ba TikTok, ba bozolanda te, wapi makamazo ti, alobi, fuba ke noko sunga, wapi ba ke noko sunga, Ukraine, ba ke noko sunga nani pardon, ba kate na Ukraine, sur terrain, ba lobi, ba se porter garant, na côté ya Russie, kota Poutine. Emmanuel Macron joue aussi le jeu. Emmanuel Macron a continué d'habiller par la force. Pour te plan comme ça, bino noir vont se retrouver wapi na kati na champ de bataille na kati na kuna siko bino noir bongo mana ye bana na bango nyonso ba français ba bimisi bango bino tono tout ça bino ba alerte depuis longtemps makambo ya covid makambo ya oyeza ko ya batebeli ba ndimaki après komona ba surtout ba mingi ba kenda na sama beli pour ba tiaki tembe na makambo oyo to bango lobela bango voilà.
il est temps que chacun de vous a comprendre que situation oyo ezali koleka ndenge mama okoloba bokeba po ete bakotilize bana na bino po ete pona bango ya bango babombi bango bana na bino bakokanga bango par la force bakokende na champ de bataille parce que na kalbo yaki makambo za lelo te to bana koloba bango depuis longtemps que ekosala mandenge bango bazolinga kosala yango. Alors, toujours la Katina France, qu'est-ce qui se passe là-bas, mes chers amis? Satan a commis dévoilé. Satan va œuvre à Satan, nous et comme ma polele na poissa. Donc, maïele à Satan et Syrie. Bon, là, la vidéo. Brigitte Macron perd son procès contre 2 femmes qu'il accusait d'être transgenres. Est-ce que vous vous imaginez la dinguerie? C'est-à-dire qu'en fait, ce procès-là a confirmé que Brigitte Macron était réellement un homme. Transophobie. La justice a eu une procédure intentée par Brigitte Macron. Dites-vous que dans le monde entier, ça commence à grave s'ébruiter. Aux États-Unis, en Russie, en Asie, enfin bref, tout le monde commence à parler de ça. Oh, c'est trop la honte. Après une enquête minutieuse, le magazine confirme que Brigitte Macron est en réalité bien un homme nommé Jean-Michel Trogneux. Cette assertion s'appuie sur des comparaisons faciales réalisées à l'aide d'un logiciel chinois de reconnaissance faciale. Les gars, ça va trop loin cette histoire. Brigitte est en effet née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Cet individu qui s'est fait aujourd'hui appeler la présidente s'est fait connaître sous l'identité civile de naissance de sa sœur. Brigitte Trogneux, c'est donc sous l'identité de sa sœur cadette Brigitte que Jean-Michel Trogneux s'est installé à l'Élysée et s'est hissé au sommet de la République. Franchement, on va se prendre trop la honte dans le monde entier, là. Ntango ifweni tosaki bino ke makambo nyonso oyo babombelaki biso liere lelo moto akobomba te ebandi kobima polele ezobima polele ntango ekomi kobima polele ya Emmanuel Macron. Mes chers amis, croyez-moi que lobi ya Félix Antoine Tshilombo Dieste ebanda kobima polele tokomona ke makambo eza kokende ndenge mosusu omoni meme oyo makambo ya moto bakobengaka na kombo ya Kabuya, Auguste Kabuya, bon, ndenge nini ezako kende à gauche à droite, vraiment qu'on accepte que mukili ezako ningana. Et ako ningana, croyez-moi, ezako ya mabe. Ezako ya mabe. Voilà. Tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on voit tuer... La France reste une puissance nucléaire. Tout à fait, tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Voilà, bandeko likamoni ezali ya que la vérité là et banani balobi bako nyonso oyo bakoki fou déjà comme la Covid, il s'en fout de tout le monde. Donc, à liquider bino, il s'en fout de vous. Voilà, bande kobana sommet Kolo Congo, ya solité na tanto sabino ke makambo ezako ya nginda ya solo toko vivre ango na kati na mebele ye Kolo Congo. Alors, image moko pona toka bona bino. Alors, voilà. Les Wazalendo pour Kigali. Les Wazalendo très déterminés. Bakolâcher une minute, les Wazalendo sont très déterminés d'aller jusqu'au bout.
bandeko bana somekolo Congo tant bino qui a solo bandeko na biso baza déterminé baza ko sala musala pour ete ba komatina suka na bango et ba yebi déjà pour votre information ba yebi déjà que Félix a osé insulter ko manipuler bango pour ete bango nyoso ba yebi déjà qui est cet homme au nom de Félix Antoine Tshilombo. C'est un Tutsi rwandais oyo ça bakasanya. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas Wazalendo, bako pesa sous confiance et pas Félix Tshilombo et Jean-Pierre Bemba. Et alors, bandeko bazapela kati na front, oyo bandeko na biso FARDC, plusieurs parmi eux comprennent que non, batinde ki bango na front pour être bazala liquidé. Batinde bango to bango baleka na bayoka été, mais à la fin de compte, merci vraiment tard que jamais, ben comprendre qu'il est temps pour être tellement battre défendre et non d'aller comme des moutons na kati na bateau na chez la battoir et va comprendre maintenant vraiment merci mingi na bandeko nyoso oyo balenda ki biso bade badeletina tant komi awa ya solo partager à tous vos amis en tout cas boss à la sollicitation taroyo kaka oyo bazo sabino que FARDC avec Wazalendo ensemble FARDC avec les Wazalendo ensemble ce que yo ki ngwana sabango sike uti na maboko na munoko ya bato oyo baza na kati ya gouvernement topé ba chaîne oyo ya YouTube oyo Félix asalaki bondi mangote et la mensonge. Donc FARDC bakoki ko travaille avec les Wazalendo parce que Wazalendo ba ko comprendre bango que non baza ba tina ki ba FARDC wana pour te ba boma ba Wazalendo. Donc déjà 3 fois et Salami est fini. Bako pèse encore confiance sauté naba FARDC surtout oyo baza pembe na Jean-Pierre Bemba ou commandement Yabatuti. Ils ont tout compris et voilà divorce total entre les Wazalendo et la FARDC oyo ya Félix Antoine Tshilombo. Vous êtes informés. Matondo na bino nyonso bolenda ki biso bade bandeli matondo surtout na bandeko na biso oyo basunga ka chaîne na biso senga ka bino matondo zaba pambola bino zaba pambola yo papa na Willy na mama na biso Marie na Katina Dallas zaba pambola yo papa na biso Emmanuel Yeko zaba pambola yo matondo epai na papa na biso Michael Mkobo matondo epai na papa na biso Francis Bitodi zaba pambola papa na biso Benjamin Losako matondo epai na yo mama na biso Ana Lusakweno zaba pambola yo Nzambe apambola yo papa na biso Muta MKN zaba pambola bino nyonso wandeko na biso papa Bokecho Amour matondo epai na yo Losako zaba pambola yo papa na biso Willy Kayenga Losako matondo zaba pambola yo zama za kati na biso tokutani mokona lobi tobi bongo ingeta ibobo tobosanete ba mama na biso mama nono seko azaki na biso wana na benga mama nono seko alors yemoka yebi matondo pana mama matondo pana yo mama na biso Fatuma Banza azalaki wana pe na kati na chaîne tomona kie matondo pa mama Bijou Kizinga matondo seko na ba mama nyonso oyo soki mama bazate biso tozate nzamba pambola bino nyonso tosunga bana na biso po ete bayeba bo biso na répéter encore les bandeli na maki bino na suka bo éduquer bana po ete mosala tosali kene pa bate mosala tosali bana ba mériter yango ba yoka yango ba changer mentalité et comportement par rapport ya oyo nyonso bayela biso liboso. Tout banana na mentalité et que non mentalité changer biso to ko ndimate que bakona biso ti na 21e siècle na 21e siècle maman papa yemsa mwana na yo te biloko to ko mona ka étranger awa to boye étranger na mboka te to boye étranger na mboka te mais ce qui se passe chez nous c'est trop c'est exagéré mboka moko te sala lelo basisi bino nyonso po makambo nyonso na maboko bapaya bino moko boza na eloko to boza na contrôle na rien donc vraiment tokeba na yango bamama topase message na bandeko nyonso matondo tokutani lobi ingeta ibobo